Yango mone sala mokili théâtre yinanga 7e bagarre. Déjà ba homme sous bazala qui déjà. Ngai ceux qui dans les cas na télévision pour se repentir. Pourquoi pas nganzambe mudalonga na bosoto na pratique ya mabe. Na pratique ya mabe. Pour directement na bano se communiquer na diable en personne. Maman 7e bagarre et le Konini Okoki correspond parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vous accusaient hier que 7e bagarre, il y a un théâtre, mais parmi Batopé, Baboumi, théâtre, exemple, il y a qui témoignage na yo oyaka koloba na place publique oyo oloba été je m'abandonne et je me laisse entre le maître de Dieu au nyonso ya kalanatiki à partir ya lelo vinanga et komi ya sika balobi bino pe bato bobebisi théâtre vous allez parmi ko sa otende konanga milimo wana esila lelo te lobité yo mutoko dénoncer bina tiki mais on sentir que voix l'esprit wana tango zo ya tema ko sa oza makas na prière très bien. Pas a touché mon thème. Ngai ba ebisa ba bato belé ba manoko zwa ngai. Ba bloquer bango ngana ba vérité. De la part on a ba film na zo nga société. Pour ni pour ba bloquer. Ngai ba clair. Mona de la paix nani Kevin Sidney. Aba no zo nga ba film na e ba na yebi ki ba ebisa ma be pour ba yebisa ngai. A bloquer ngana ba clair. Très bien. Ozomona bitumba pe telemi. Anani si cette bago zo été a tourner de so tourner ngana zati. Ou bien ngai ou bien yi na makambo ekoya ngana za na mutu penda fille mo ka benginga abina nga 7e bagarre na za na bezo tourner na film na nga mais mutu na bibo jouer na ye mutu na boyi motema mabe wana na kala tozaka na ngote mais sikoyo toyeko bimisa yango et se manifester yango mone kotisi ba haine et kotisi ba makambo belebele na misala na biso baboka bone koti likolo ya jalousie otali muninga oyo azaki ko avancer dans le temps avancer comme après nini kaye ngam na banda théâtre liboso na qui il y avait bolingo ezalaki amour ezalaki malgré tout bitumba ezalaki moi bitumba na biso ezalaki na ba scène oui na ba rôle mais ezalaki te ke ya ki motema mabe to komi na ngolelo te ya ki to lelo te osomona ke moninga osala fera bunda a jouer bien pour bazoyer na rôle on a travaillé bien mais lelo comment que non ozo jouer na yo bien té mais olinka ka o créer moninga na problème pour bazoyer té. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yopesamina Bisso que tous là. Les orphelins ont besoin de nous. Alors, les lois qui n'ont jusqu'au rappeler Nabiso que orphelinat Vida, ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin Nabiso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au pays à Kolobete. Tous là, premier amour Nabiso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana lopo le loba tanga. Bana na po balala na place ya bien. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrer bana na biso, bana na bino. Ceux qui toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela biloko ya kolia boyebi ke no bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe en tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux
car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Les 20 de Salafuna Bani, le tour n'a pas l'église en Bani. Là, les 21 Bani de Salafuna Bani. Yosi meleba siaka, yosi meleba misusu. Asi meleba misusu, yosi mayo bamba. Yosi meleba. Yeah. Bonjour maman, je peux vous donner ça. Ouais, Bon, pour un ticket, on va voir. On va voir. On va voir Naji Touromela. Ouais, on va voir. Petit Nancy.
La 9e édition, il y a à cause de la foi. Et vous allez à la esplanade à Palais du Québec. Voilà, c'est à cause de la foi. 9e édition, nous allons à l'esplanade, il y a pas de tête. Nous allons à la chaîne Lokolanga. C'est-à-dire tout le temps, nous allons à c'est-à-dire nous sommes là avec Dieu, nous vaincrons, avec Dieu nous ferons des exploits. 9e édition, à cause de la foi. Merci. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, à Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Shalom, shalom, Bissikanionso et Zoamebino, na attaque nanga. Vous avez compris que j'ai reçu cette femme au nom de 7e bagarre, au Binonion Soboebi, Azamutu Yako présenté les sous-soutés. Mais aujourd'hui, Tozo Mekakobe, Tana les solo et à 7e bagarre. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans le théâtre? Comment est-ce que à Banda Kosa la théâtre, à Bandi Ango Wap et puis pour Nanine? Et pourquoi aujourd'hui, 7e bagarre, Bazali ba maman, Oyo, Banebele, Bazu Gou, il y a théâtre et Panabango. Et aussi certaines personnes pointent Bango du doigt pour na koloba ete 7e bagarre, Bazali parmi bateau Baboumi théâtre. Donc ensemble avec vous, nous allons essayer de bien faire les choses. Il y a qu'à discuter, il y a ma solo, Nyon Soto Beta A, mais je vous invite tous, mesdames et messieurs, il y a qu'à s'abonner massivement à Belle Vie Télévision. Nous avons un film maintenant, comme il y a Armes de guerre est un bon film, un meilleur film même. Les a parmi chef d'œuvre Madame Bellevue. Ici, beaucoup de extraits. Il y a Armes de guerre, une façon il y a Kolaksabino, couleur, il y a film, on a Ndengenini, Ezali. Alors, le 20, le 21 juillet, Tokozala Nasplanade, il y a Palais du Peuple. 9e édition, il y a à cause de la foi, organisé par l'église ou le visionnaire Nango la pasteur de la foi, papa Jean-Paul Mayata Bissonio Sotokozala wana ngape na kozala papa maman yope kozanga te. Voilà pourquoi maman Bijoun Ketani, je vous aime tellement beaucoup maman, papa Jean-Pascal Leka, maman Gégé Nzikani, un grand merci à maman Zozo, un grand merci à maman Déborah, un grand merci à maman Aurélie Mafouka, un grand merci à toi maman Marie Tabora, un grand merci à maman Katez, mon amour de sœur, maman Émilie Setimaïnga, maman Nathalie Nana Moussibou, maman Diasona, la mère de Plisière, et pourquoi pas Berthe Condé, Madeleine Aketa, que le bon Dieu vous bénisse. Nathalie Nana Moussibou, c'est par ici que tu as extra film et Nabino, Armes de guerre, et puis on se retrouve tout justement après pour côté Nabino, 7e bagarre. Suivant. Mais la yebiso so moni mobali na ngai ya wakolo bakate. Bonga na mona ta mobali no na banata kuku. Yoka so petan yoka. Oliko kaka kaka kaka. Kono bala kaka kaka kaka. Ya hapo mota linga po sali bongo te. So mata na oloba ya ngai. Ah so alinga kelo ko wana te omondo bandeli yango. Omondo bandeli yango. Kono linga ko yo tse. Olingi na omia ko mayanga ko maleki pwana. Pwana kwa. So na zana ngote ndefona ko maleki ko mayanga. Wana ngate. Omoni ngana ki pasi na ngana ki pauvreté na nga na garder dignité. Kana kasi munoko na yebisi yo. Na pasi na ngana ko zanga na dignité. Na garder dignité. Ngana na dignité na bilos ko yo mta dignité. Yo muta maturité. Tika pété. Tika okota makamna ngai mature. Na kota makamna ota na pesa inde conseil. Toi na oposter ba conseil yo pesa ki wana monte ki créer problème. Yo linga ba yo bala obi ozwaze. Na lingité na ozwaze. Na bo agina yo. Un problème. Yo comme ngai ko yo za mama yo ça fait respect. Vanda bima na makambo libala ya leki na yo. Tika ya sa vie na yo. On dit que bino balé jugement na bino e umela ezo attend. Jugement biso ni. Biso konti biso il fait le baba comment sambisa biso kuna. Na bika sambisa na bino ezo biso. Mais ça fait bon. Le quoi attends la osé la peto le la jugement. Attends sali un mois de jugement. Ezo biso temps. Attends sali 7 mois de jugement. Si le temps mama biso peto le. Ngai ata 6 ans de jugement. Makam na nga ko fongola kambanga te. Maman, il communication le binekazi kambo. Grande sœur no lo ba ko patati. C'est grande sœur ni yo mete la liso. Asuma lo bango et grande sœur tomboli on liboso. Ba ya pouvoir la zana malobana. Asa ba na nga maman na pesa. Asa mutu na nga ite.
grande sœur nini yo zo bete to le grande sœur aloba comment tu la évalue asungaka lali yo ka conseil maman pesa est-ce que ça ça conseil yango nini na tili ba bomba RDC na tili ba tsa ba bombi na RDC ya mo tuna nga conseil valu mon batia on nani valu mon na ezali non yebise oyebisa moninga pena cauchemar oyebisa na mais kaka na Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Elle est là, en tout cas. Nous sommes week-end aujourd'hui. Hein. Nous sommes week-end mode kilote, bolimbissa. Je ne sais pas ce qui va ma colonanga et au monde, parce que depuis un certain moment, les gens m'ont déjà reproché que je ne peux pas faire des émissions avec des kilotes. Mais excusez-moi, les réalisateurs a sali de tout son mieux pour que kilote mon en a été. Les Makono, ça va bien? Makono, ça va bien. Oui. Bonjour, ma 7e. Bonjour Bobo. Bonjour Ndebola. Bonne santé. Oui, Nangola Nzambe ça va. Voilà, Moussa les autres Kamalamu. Oui, Nzambazo Batela, Nzambazo Tchaloboko Nae, donc Moussa les autres qui est bien. Donc Babi, circonstances nous sur le coup t'as non fou comme ça 15 ans. Très bien, très bien. Donc nous c'est ce qui est bien. Voilà. Maman, 7e na kanisi wana to tcha extrait ya moko ya ba film ya ndeko na yo moi si na kombo ya Bellevue Kondi film wana comme on ezali armes de guerre. Ba impression non nous ezali nini par rapport il y a le travail et le film réalisé par Maison Bella Production. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et là, on a film extrait vraiment et édifié et puis force et ma casse et les sous ya ko s'inspirer dans ma camusus on attend la kati. Très bien. Au moni biso artiste tous à la carte qui tous à la limité ngana ebinyo so ngana koka ngana sala raboyete à travers moninga botang otali et jouer la moninga otali ndenge moninga zo ko incarner rôle na yo ozana okozo ba bénéfice mususu à partir ya wana otali moninga lobi ba sala ki bo ngape na jouer nanga na ko commenter na logo mo boye yango to mona ba nigérien ba zara likolo na biso na papa ke na nini na jouer li donc zo mona non par rapport ya ba réalisation na bango ba détermination na bango ouais en tout cas na sepel na film pe na histoire vraiment félicitations na maman Bellevue Kandi vraiment en tout cas na zo ba koloka ba fleur nga na sepel la mingi po azara mingi concentré na musala pe na maboko na ye ce qui esprit na ye vandi et longona bino donc à simbi bik na ye alobi o nazo koma donc public na ye bazalera toujours satisfait donc bazalaka dessus donc bravo na yo vraiment maman. Voilà. Merci mesdames et messieurs, maman Sotoluke Kiolelo et ça vraiment tous en besoin to beta les solos ya parcours na yo parce que c'est la toute première fois na Top Média Télévision to yambayo pour tout comme to beta les solos ya parcours na yo bien que na Top Média au leka 2 ou 3 fois na ebi une photo zana de Kosara mais aujourd'hui spécialement to linga to beta na les solos ya 7e bagarre d'où vient 7e bagarre 7e bagarre à Utuwap 7e bagarre à Botamiwap. En tout cas, merci beaucoup Teddy pour la parole. C'est un bagarre villageoise que je suis, né à Bakongo. Très bien. Le 4 janvier 1900 Kingani. Bango ba baksa ba âge na bango. Ba baksa âge na bango. Mais na botama le 4 janvier. Très bien. Tozali ebelé na famille. Donc ngana za 7e comme 7e bagarre, vraiment nga c'est Rayette. Rayette. Oui, Rayette comme on a Rayette o tata na ngana maman na ngai ba pesaka ngai. Donc Mireille et ko ya partir ya surnom pour na botama ka brancard. Donc na brancard na botama ka wana ba pesaka nga surnom ya Mireille en plus tant papa na ngazo ka choc na maman na ngai na bomona na ngai. Pardon maman o ko matsa micro monda mbwe pour na moi ba eko. Oui, tango nazwaki tozwaka choc na bomona na ngai nde ba changeaka kombo donc pona bango Mireille nde ekomaki na ekomela bango lokola matumboli. OK. Donc sujet ya moquerie pona ba voilà pona bandeko na ngai. Donc Mireille wana yango nde kotika la tilelo yo oyo mokile yebi bat paso benga nga na kombo Mireille mais vraiment na nga c'est Rayette et tout bat. Donc yango na vana peka na kombo wana ya Mireille. Donc voilà tilelo ngai na utamba Congo na ye Kinshasa na ye na yo kota na groupe ya Elise Boy. Mama toki na mama Malembe tubadi wana eza lokola Tokyo ndeti eza na Kasai na ba mweneji to oui Kasai occidental ba Congo Kasai
ozali muto akasai mais obotami na ba Congo ou comment? Oui, papa na ngai azalaka douanier pe à son âme tout badi l'air ba moins. Azalaka douanier au moins ba période wana na ba Congo bazalaka ko boma baluba. La série wana oui ba no linga baluba te ba benga na baluba. Donc voilà, biso bien monto comment ba yombe. Donc ba changea ba tribu justement pour ko luka sécurité. Très bien. OK. Donc na sens wana donc yango mo na lobake non je suis yombe. Donc voilà. Papa zaki douanier abano ça ba mboka wana ba chela ba mwanda ba mayombe tout ça ba lukula ba mboka na surtout. Donc na matadi des alaki centre na biso place famille place biso to on vendre là papa na maman. Donc ekuni mana azoke na misala azoya donc voilà na sens wana des saliki ngai na bota mana matadi. Très bien. Donc bana na bazana ba mboka na bamba botami na ngo ba muso botami na chela mayombe ba muso botami na mwanda ba muso botami na bomba ba muso botami na gisasa. Très bien. Mais ce qu'on a, ce qu'on a matadienne, donc il y a Makila. Très bien. Voilà, ce qu'on a bobotami na libumu, il y a combien de personnes déjà? 12. 12 personnes. Quasi. Maman moko, papa moko. Oui. Ok. Papa moko. Papa a occupé déjà avant la maman. Donc a déjà na banane mususu ya botaki libanda, même si tout ça même moral donc voilà. Très bien. Voilà, mais nanion on a entre papa et maman. Maman 7e bagarre. Na ndenge ya bosolo. Muninga no bena azalaka nanu bien azalaka nani. Entre papa et maman et biso. Est-ce que d'abord avant tout comment ils sont encore vivants? Voilà. Na bango mi balé meilleur ami na yo de zakana. Muto yo bano linga. Bena moi mingi avec ton cœur. Papa. Papa. Pourquoi de bano linga papa mingi? Bon, papa nazaki na nondoi ya nae. OK. Donc abano linga ya nae mingi. Nde apesanga indoi na chela tout badi. Tout badi, très bien. Voilà. Donc azalaki eloko no store sala benga yaya pesa yaya sala yaya bodon papa so no benga yaya donc tant zo benga yaya na koma ko donc apesa nga sko ba affection na nyonso ba bolingo na nyonso apesa kinga vraiment en tout cas yango moninga pe vraiment en tout cas maman pe de bano lingae mais ngai sko ko simba ngai te so papa lobité so papa na lobité so papa lobité ko simba ngai te donc voilà maman 7e pe ba étude de salika na ba Congo. Oui ba étude na sali na ba Congo diplôme d'état na ngani na zone na Kinshasa. Donc voilà na éveil na bandal. Très bien. Voilà ouais. Voilà ce que maman 7e bagarre après wana oyo ko koma na théâtre ndenge nini. Na théâtre na kozonga muke na matadi président Mundweri na ba président la DSOB na PC Mbote Bisika azali bayaka voyage mongo na matadi et ça lara que avant bango avant bango ba jouer mama chala mwana betaka concert. Très bien. Donc na ba madilu ezalaka na la payotte. Donc vraiment tozaki bana mike bika ndenge ezalaka ba parents bon memi bana ba ko la comédie ba seka pour pas prendre ngasu na bika na mbongo c'est trop bien. Donc azaki na ba moyen na ye na ba possibilité déjà ba douanier à l'époque voilà. Voilà. Azaki na mama koki na ye ya ko mema bana ba ke no sepela. Donc to ba bana bosina na théâtre. Donc ya mema biso to na la théâtre après mutu ke donc sa biso ba parce que na maman ba koti concert na bango ya chala mwana. Très bien. Donc voilà. Donc au côté de théâtre wana ba Mundweri tant to koti yango nde wa basani na banga male mambwa male mambwa voilà tant ba beti na ba jouer lokola na lingara déjà théâtre bandakala na bano lingo déjà bandakala na ebisa maman nga fona sala théâtre yo Alexandre na famille donc on mona dans le théâtre il y a toujours donc on Alexaka bakis na Alexaka bat na famille donc voilà et au sala ke na ekutana na président Mundweri tana moni na ye na pese bonjour papa abi bonjour ata bi ninga bité bonsoir papa na papa na za besoin sala théâtre abi oh biso na matadité yo ozaka na matadi biso na gisasa otala osa théâtre ndenge ninga c'était na zo matagisa sana zo kotanga gisasa OK na lingi na osa théâtre bazana ba téléphone bango ba Starcell wana Mundweri président Mundweri personnel a komelinga numéro avant de komelinga numéro abi solo la na ye atininga sko pas président la DSOB très bien na solo na président la DSOB akabelinga 8000 francs entre 8000 francs et 6000 francs si je me trompe pas oui akabelinga 6000 francs et 8000 francs akabelinga abisinga
soko yo kisasa obenga na numéro wana OK ba pesa numéro moi Starcell wana na ziango na bombi mama tuninga yo na mona tuzona ba garçon na nini ngabi mama vigilance kaka lokola ngabi su makasi mama ya biso nga mama chiyo intumba personnam na bisi mama ngabi te mama eloko te na banoko so na ba artiste ekeyeleki musala wana musala mabe ko mekango te ngabi te eloko te esili tango pe biso tozonga na biso bandaku et les cas tant on est content en Agisasa, bon, le roi n'a pas qui n'a pas luka. Souvent on va essayer de faire un njili. Nous qu'on a eu dans la tête c'est un njili. Au bandawa puis au souka. Na yebi makamu na ti. Très bien. Donc na yega babi na njili. Tant on a eu ça après une semaine, ngabi bon, na kanga ka comme babi na njili. Ngabi fona luka njili. Tant on a ce grande sœur sur quoi vendre na Bandalungwa, na Toulouse. Bana Toulouse ba yebi nga oba nova na Bandalungwa na Toulouse. Très bien. Donc kokita na ngali bosna kitana na Bandalungwa. Très bien. Avant na yaka savu. Tant on a minde ale na yeko luka na longwe ko banda lungwa tinjili makolo bandal oka ya bandal tinjili makolo na lamuka tongo donc pona ngai omoni biso tolbano longwa soki mai ekena matadi to longwa na matadi to kota ko leka pont maréchal to luka mai na baboko kuna pona nga na mona kina ngo zaki na normal na mona normal très bien OK sikoyo ezana mutu moko akosanga na victoire wana evite so azakati lelo okanga pe komona na kaina okanga komona nini déjà 24 ans na komona nini mwana mobali wana na victoire na ebise papa nazokende njili abi kende tout droit boye kende ka tout droit boye okozamona ba place ba mituka njili ezali na bani ko ya tout na ya penza na bana vraiment ko na ya ponga bi na baluki yango première na koma so na ole ka banzela na baratuka na zaki vraiment bolole penza donc na leka penza quartier 1 na komi 2 na ko koma ti na Sainte-Thérèse na comme na Sainte-Thérèse ne baba na na njili na Sainte-Thérèse na comme na Sainte-Thérèse na mo Sainte-Thérèse yango pe yango na zaki vraiment fatigué na moyo ko bima wana babi na njili yango ngabi na zuluka pa mundu eri babi mundu kasa boita na 4 côté bona C na ba na koti sus na banoki avant na 7 arrive au na 4 na banoki nakutani na otu na babi na ngata mutu na bango ye oyo na moni président ki sita na pesa moto bele bisika zali bien tant na moni mala mo boy ngabi ye pasaki na matadi na kema na mo verre pour mabiso ngai eloko mama nga banolo bananga bi soki omoni ye bisika te ko yoka sonité tuna ouais ato okanga munoko na yo ti lelo na tunaka noko ana nga sonité so na bungi na tuni très bien ndé na kutana président ki sita alobi na ngate azokende azobima akopesa nga so adresse ba vie gao ndé na okende pa ba vie gao ndé na okutana sko na kutana kana oyamba ngai ezali président Kikedi OK ben ye muta yamba ngai apesi ngai bamoko ezalaki wana très bien abina ngai vanda très bien ndé na vandi apesi nga zoluka nani ngabité na zoluka président Mundueri abi Mundueri azala kawa te a ndé vie gao mais toutefois vanda lokola tos na c'est la vie gao to kita connaît pas comme ça to kita ensemble ndé siko vie gao zwingai ta vie gao bimba présenter bi na mona ngai na matadi ngabi oye ngabi na ye abi OK to ke pas Mundueri to ke pas président Mundueri na to kuti président zo melati abi maman Yvette madame nae après ça ngape tas na melati na boya ki wana ti ki keda insister bi mela président peso nino mela président mando beto lisolo na batbasa ki na bi mona oyo depuis matadi akanga na bakanga na biso kaka opono benga ki to peso numéro ngabi numéro ti kana matadi na tikolo mona ngoti très bien asegi singa ka wana ici to kota mutuka to tika savu na répétition na wana ba répéter na porte ya Gambela na sport wana très bien na porte à Gambela oui Adolphe Dominguez pour nous répéter en place na yeba Adolphe Dominguez wana après biso ezaki Adolphe Dominguez desko na yo kende wana tango na yo wana na kutisko yo ba fille nyoso basala ba kombo wana ba yeba ba yoki maba oyo ba à l'époque na théâtre na kuti bango sko ba vandi ba disque d'or ba love kila ou ba délapé na kuti ba super ba maman moyindo na kuti bango sko ba ba belé tellement belé tellement po ba bijou la reine tant on a yé après une semaine bijou la reine pour bijou la reine n'arrive pas mettre paille très bien ndé aller na kuna yepé na koti na observation kaka na moni batebele ngana vanda sko na suka na van na suka président moninga na yet at sundoli ngati abi on est to
si le vent na banda na ba teke na kasava on a transport pour na kende wa pe ba na ngaite wana ozanoka mopaya na vandi ka na otala ba tuni ba tant ba jouer na se concentrer ce qu'on a otala président wa Laurent ngai mokola liboso na koma na nini mokola liboso basala nga test OK test na ngamba mo ba pesa nga na rôle nzambe na lola donc comme on a nga na komi na vandi wa Laurent otanga koti pe à son âme tanga koti na salle aya vandi pe complément wa présidence ko apesa ki filmer mo boy comme nango titre nango za ki soso là de senga ki sko batu fu ba répéter yango ba comment est-ce que batkala ki na 4 épisodes ba on ça ce ko film afara est-ce qu'il y a 4 épisodes sikoyo ba préparer déjà sikoyo soso là so tant to vandi na moni ba mama jubilé na pesi ba mbote belé bisika zali valu ma filo na pesi ba mbote belé bisika zali na mboka zali na moni ba sebelé vandi ba ya métro ba lekisi sikoyo ba exactement mo indi walobi ke ya ko jouer ya na mundoeri disque d'or ko jouer moi c'est mundoeri na zo ba rôle ndenge zo kende wana parce que da ba yebaki déjà ba jeu d'acteur ndenge ba sikoyo tellement na chaki teinture na mutu na kataki suki na mutu kana na kati boye suki zaki mikuse sikoyo et attirer sikoyo wa Laurent na musika et c'est qui siko moi si mo boye ya motema mukuse ya kanda moi si mo ka jouer sikoyo basa na ba jouer oui ba jouer ki na bango bien mais basa besoin moi ça ko lo baté tant ba che love ba moni que te love ya ko jouer côté isobe tant ba che maman Philo maman Jubilé a joué moi si il y a faux pasteur ya kisita très bien siko moi ça so taille pe boye aza mutu moko ya ko silika te ya ko kate d'ailleurs aza douceur voilà aza douce trop douce et simba kite très bien tant à côté na scène ba jouer na métro même mutu ba jouer na cheka boye maman alobi fi wana abatuni kuteke aza fi asika te babi maman fi wana o wana nani ya mundo imba moko tangi kombo nga Mireille mbamoko so bazabi oh oyaki ngabi oui papa na yaki na pona ngaza minga bisili obenga papa allez balexin liboso pa babela bileka président bi bon sala biso eloko moko boy awa tout ça on a besoin muto kanda tout ça bona pardon maman oui de au sala ke note président ayeko tabalekisi ngana na bando jouer sikoyo bachaki ngasko ya métro na mwana biso mundele na peso akenda puis mampasi sikoyo mampasi ngo akenda kala yango pe nanzo batiso akenda puis mampasi bachenga biso misatu na scène so tango ya métro sikoyo azoko loba na mwana zokangela mwana zoloba tout ça mwana répondre papa mabe na yoka kanda moko mataki nga na pesa mwana mbata nga biso yo papa na yo zoloba yo pe ozo photo la mbango fongole mbang tanga na zoloba na zoko sala réaction wana ko azoki pena mbata solo mbala moko na sadi pena sala ningani siko na bangaki ekote nga frus ngabi c'est na sala loko mabemba mona kati scène na senga mbala moko pardon ngabi te limbisa ngai na yoka ginde kanda ndengo kande mataki ngapo ndengo o manquer papa na yo respect ngabi non fallait pas au kata biso to bi couper te wana ngapela ina mamba couper na bangwana na action te de lokata to bi na couper te yo ko couper te ngabi te papa na ngana se mamba couper te il fallait pas allez na mo abela bi mais ake na te vanda wana muti bezali pou bavani singa wana très bien allez ba nini bazongi ali babi bozo ngana sa mino mbali moi c'est mobile siko moi c'est siko motema mabe on a koti na beti ngo dada balobi na ngelo mokote nzo ane ba ibi mitema ya bat na bat ndenge ezalaka très bien babi mutasika eka lelo mba mo ba PC rôle et puis azala accepter ça sera un peu voilà injuste allez na kipe na ngapeti na bi na ngelo mokote na vandi wana pe esili répétition pe esili ngape na bimi na ngana kena ngai babi me nouvelle wana zab mutasika wana zab ba muluga na sina ke kikeda landing asko na soba tina okende wapi na tuimbe mutu tenge ono na kokende na tuimbe te tozo nsumu colonie na tunité ndeki kikeda landing habité le mercredi to répétaka susu vendredi très bien bazo luka yo zonga na nukuna na yeko zonga
on a zongi le président et bisna que non lundi tu as un tournage mais tout ça na pièce moto ça la fara et c'est quelqu'un 4 épisodes place na yebaki et ça les 4 épisodes na lingi ou accompagner aux ana fin na 4 épisodes de Tigalwana nabi merci président mais vendredi ko zanga te pour te répéter pièce nabi OK président donc à partir on a une place na ko zoa 4 épisodes de Tigalaki fara na ndingi na ko ba pesa kinga chance na président na ngai ndi ba benga loningisa ndi ba pesa kinga chance wana ya ko yeba na mokili banga donc voilà mais à l'époque Nabino on était théâtre ezaki très bien très facile oui en tout cas tant on ezaki vraiment ba président bazaki na bolingo na biso ba fongola biso vraiment mitema tant oyo komi po ofongola moninga motema ozomona ngo problème ate a koma lokola nga ate a oleka ngai donc to koma na ba problème mais tant wakala ozomona que ozana facilité oyo na groupe boye ozomona que non oyeba nino facilement donc ba yebi na bango yo donc ozana yo bien quoi donc voilà mais après wana ero koti na théâtre 7e bagarre yeboni parce que comme ba pesela ki opé ero koti ezaki comme mususu et du coup 7e bagarre et na tanine. Merci beaucoup pour la motuna oyo. Mais na matadi papa na ngai ya pa ça na douane azalaka na ancien boxeur. OK. Papa na ngai azalaka boxeur sikoyo. Bilanga makofi. Donc abanai ko zalami na habitude ya concentrer ko pesa ko même na Damar. Bana matadi ba ibi Damar, place ba entraînement et ça la judo, ya karaté, ya boxe donc na Damar. Donc tozalai kuna na Damar wana sikonde papa na ngata wa inscrit ngakuna na karaté. So tant na yeki ça na otala ke na kangami na bato oyo ba osala sport maître chinois na peso babote belé na matete donc kazasko na poto donc ba maître tout maître cobra pe à son âme donc tous les maîtres quoi maître ninja boda tellement belé combo ya 7e bagarre wana oui ndé ko sala kitango ba eko pesa ngali condition pas maître chinois abi vraiment ngai vraiment na concentrer no bien le coup les déjà apte na ba makambo ngo ndé na eko kota na judo ti tango na yaka na ba théâtre wana na kwatika na judo donc na sens wana eko sala mukolo mususu ndé président Mundweri ayaka na matete tanga na matete abi bon wa ba sera on va na matete pas ba love oui bika tango théâtre succès donc makambo ezo mata nakomo fana na camarade ngalo ba o eza vérité donc nakomo fana na camarade na matete na tiki na pa na biso kuna na Kasavubu parce que zaki na ngaza mona kan Christ roi donc na kinanga numéro 14 bana kinanga ba yebinga bien donc eza binanga na kinanga biso na kinanga toki na tout ça na saponda on a tilelo donc eko sala ke président Mundweri tango ayeko luka biso na ndako ba love babité c'est un bagarre love abimaki mais c'est un bagarre kenaki entraînement wapi oka pembeni ngaka bayeko balaxi président akota bi na luka loningisa so tango bango bakota bi c'est un bagarre babenga skoyo président bi na luka loningisa akoti maître chinois lobi 7e bagarre président na yo azoluka yo président na ngai usani azoluka ndé na bimi ndé na moni président Mundweri abi babengi système bagarre ndenge nini wana sko na osasko peso to sa dia peso ya mama pasteur on a eu motema mabe wana soso là très bien donc j'espère ba comprendre le film wana ndé sikoyo yo ça na kombo kitoko boye obombi ya ngabité président za kombo ya judo eza kombo ya santé qui peut être président qui peut être et que quand on filme on est si pour tout ça 32 épisodes donc tant film on est si allez film autour ça là ce que na betara José de Londres na zoksa na lokolo et film on a ba pesa nga kombo skoyo ya 7e bagarre très bien ngako na zobo ya mais président insisté abi et ko sala yo et ko fulo et ko bimisa yo très bien voilà maman 7e bagarre na Herbino bokoti na scène na temps wana nyonso beaucoup tanini na kati ya théâtre oyo donc bando leka à l'interne Herbino bo bando travailler oyo ezalaki temps wana lelo ezali lisosote na temps wana nakutaki il y avait bolingo ezalaki amour ezalaki malgré tout bitumba ezalaki moi bitumba na biso ezalaki na ba scène oui na ba rôle mais ezalaki te ke ya ki motema mabe to komi nango lelo te ya ki to lelo te osomona ke moninga osala fera bunda a jouer bien pour bazoyer na rôle on a travailler bien mais lelo comment que non ozo
ozo jouer na yo bien té mais olinga ka o créer moninga na problème pour bazoyer té yo ozo jouer na yo bien mais olinga ko étouffer moninga na sala rôle parce que rôle na yo kuna ekokanité eza na ngondenge moko té ba point na ba virgule na yango to yo ko sala be yango tenga na ko sala il y a beaucoup de gens ba comprendre makambo na té donc on attend on a biso vraiment to sala vraiment à l'aise ozo mona pena moninga oyo vraiment abi ki na tournage ba bengisi moninga té mais a invité moninga na tournage très bien mon a biso peut déjà mais mata 3-4 tennis na ndenge na bel producteur na ngana so monio a pesa yo rôle ozo mon voilà mais na tango lelo té a ke tournage oyo bato mona ngana ba statut ozo mona ki monte mama be nga bato musu ba statut na wana tala raté ozo mona ba clair ba statut bato musu na tala raté très bien pour moni ke muto nasala kana bien asika kana yi to liaka to melaka aba penda opena leki nanga ya kati ndeko nanga motema bolingo mais omona ga osa elo mo boy ba muso tunanga emeka simutu na yo azala kiti ozo mona ba biloko na pe déranger donc ba kimotema mabe wana na kala to zaka na ngote mais sikoyo to yoko bimisa yango et se manifester ya mona ekoti si ba haine ekoti ba makambe bele bele na misana na biso ba bokabone ekoti likolo ya jalousie otali moninga oyo azaki ko avancer dans le temps avancer comme apo nini kaye ngam na banda théâtre liboso na ndeni nga na pusa nte motema mabebo voilà nzoka nzambe azana balolenge na ngai tango nazalaka na succès bona zaka na succès tilo na kombo na yesu tango nazalaka na succès tango wana nazo ba il y a des succès ouais il y a des succès musu ba sa succès mais balanda bangoti mais biso ba oyo la police ye kanganzela po yo leka biso ba 7e bagarre biso to gangisa mokili biso to kimisa ngai 7e bagarre na ba biso te nga nazo banga 7e bagarre na kimisa batu mbangu o senti pena ke batu ba kimi ba mbangu ba faina ba ba yo mo po vandi bo coach chapeau mais ozo ka ba ozela tableau ba tableau 7e bagarre mais ya lelo oui ba ozela yo mais nde ba ozela ba 7e te nde ba ozela ba tumususu te na kotanga ba kombo te posaka nga moko te to zake bele oyo to bane ko ningisa kisasa très bien. Voilà, maman 7e bagarre oyo o banaki osala wana lobby e bano ningisa mokishasa succès obino bosalia wana mboko oyo bato bako ignorer yango te et bobana ko sala pratique nini moyen nini magie nini prière nini oyo succès wana deux aki lobby mais lelo maman 7e bagarre akiti pena akiti donc au centre que non maman 7e t'es à une maîtrise ndeti donc reculer moi ndambo sur la scène et succès wana donc ezali sosoté nini oyo échanger na vie artistique na yo o ekimisi succès te elo mo échanger na ngote na zo ba na yo to le bon na bandela Timothée Mamabe au moniteur on a biso wana ba papa na biso ba munduri pe à son âme azo bundela yo mona yo zo osa no effort très bien ah oui président azo luka moyen pour sponsor aya producteur aya tout ça mais yo toi tu es là oza ba bengi yo ko jouer OK donc jouer mais si go to comme ba indépendante ko comme ko luka yo moko tant yo so luka yo moko ba ke bitumba pe telemi très bien ozo mona bitumba pe telemi anani si cette bagozwa été a tourner attention à tourner ngana zate ou bien ngai ou bien yi na makambo eko ya ngana zana mutu penda fille mo ka benginga abina nga 7e bagarre na zana bezo tourner na film na nga mais mutu na bibo jouer na ye mutu na boyi au moins qui motema mabe place zo utabiso yo na mutu na bo wele loko te boso na wana problème ata mo na problème ata moko te très bien bon mona ke mokili oyo donc na ebité diable comme ko utiliser biso na balolenge moko boye na bandenge moko boye de voilà donc au vandi na yo zo raisonner ni ya ko sala mutu mabe ndenge ni ya ko nuire via mutu mais ngai mutu ako silisa ngati po mutu ako silisa ngai zanzambe très bien tellement que nazo le cas du jour au jour batu mususu ba le na ba YouTube mais ça le qui na venu ba ebité oui ba ebité mais ngaso na bandika du stade ndenge za bosi na quelque point ti coin au moins ndi ba pa 7e bagambo de 7e de bamba ilanga na baba pour mona ki nazana étoile donc ato sale fort mon étoile la moto ato sale fort et tout fango nzambe soka lobi non très bien maman 7e bagarre et le konini okoki ko répondre parce que il y a certaines personnes aussi qui vous accusaient hier que ba 7e bagarre ba yena théâtre mais baza parmi batopé babomi théâtre exemple ba yaki kozwa témoignage na yo oyaka koloba na place publique oyo oloba était je m'abandonne je me laisse entre le maître de Dieu au nyonso ya kalanatiki à partir ya lelo vinanga ekomi ya sika balobi bino pe bato bobebisi théâtre vous allez parmi c'est oyo ba memi pe mabe na nzela ya théâtre mama 7e bagarre oui soki na ndima yango na lobi ke oui ngai na mema mabe mo na kata théâtre mais tango bien au même
mema. Voilà. Tant on a le qui na mema qui, il y avait des gens qui corrigeaient qui ngana bando bananga wana. Babi maman ils ont le memate. Pour yo au lobby qui au sali 23 ans, on attend à 23 ans de carrière, second on a coupé 24 ans de carrière. 24 ans. Babi que non, tant yo au bando ko sala ba makamuno wana, déjà ba homme sous bazala qui déjà. Ngai ceux qui dans les cas na télévision pour na se repentir na longwa na mabe o na zalaki neko kotanga mutu te que non ki ngandi pas abo y pas akité ngana solo ba oyo ya ngai oyo nzamba longoli individuel. Voilà, très bien. Na lobi o yanga yango mone sala mokili théâtre yinanga 7e bagarre parce qu'il y a beaucoup de gens ba kanta c'était bagarre le na télévision abani ko beta masolo na bango je n'ai pas le temps mutu na mutu azana vie na ye très bien vie na yo ezaya yo ngai na lobi oya ngai nzamba mona mutu kutu soka bomi mutu alors le na télévision asali témoignage alobi nzambe merci pot na bana ko boma mutu na bana ko moi si na ngande na zakana ndako ngam na bomai ba betele maboko ba betele na ba millions nzamba sali alors pourquoi pas nzambe mutu longa na bosoto na pratique ya mabe pour directement na bana se communiquer na diable en personne sans le savoir très bien pour les autres personnes se communiquer aza conscient aza ba que nous oui nazo se communiquer na diable mais nga tango on a vu que ba délivrance boni nga nazo tilelo pour tilelo nazo continuer ba délivrance très bien pour ici la ralelo te si la lobité et si la cosa au tende qu'on a milimo wana si la ralelo te lobité yo mutoko dénoncer bina tiki mais on sentir que voilà l'esprit wana tango zo ya te mo ça oza makas na prière occuper kokoya très bien mais tellement que je suis un enfant de Dieu, nazana prophète Konde Polo Dominique Lilo Wapembeni. Donc papa, donc azawana de temps en temps basal nzambe belé, balendi sarangai. Merci beaucoup. Na ba pasteur nyonso o balendi sarangai, ana libana mboka pe na kati mboka awa. Très bien. Balendi saranga ba tchanga na ba prière. Aux monde. Pour dire que donc tant au moni mutu oyo alongwa na esika ko profiter te ngai kata ba mwenga sete malongwe ya mabe koti très bien biloba lobe bandi bala moko yeso kaza ye kozwa ite mais na tsela kotanga ba kombo na bino te na kotela kotanga te na loba ngo na ndeko nga na cha itirete OK na baby sa itirete donc na koka jamais ko fungola ngo lisusu malamu kitango oui voilà na koka chute pona na baby sa itirete voilà mais aussi les gens disent que c'est à cause de ça le lot qui osa abandonné ba collègue te naza abandonné te bango naza na tina na bango te non te ngai non chérie ngai ne na te ko abandonné na sola na batunu so presque bien très bien na sola presque na batunu so bien mutu o abandonna ka mutu za des embêtés yo muta mokilo ko abandonné ngai talanga je suis en bonne santé na sali combien de mois na tourner te mais je suis en bonne santé voilà nous avons où tu peux voilà na maladie voilà donc naza trop bien na benga ka mutu tape sanga rôle na benga ka mutu te changa na film non donc nazo lia nazo vivre donc naza na ngai bien parce que nzamba pesi ngai pema na bon moi souffle de vie très bien nazo ya kaka munene talo boko ndenge zoya donc pour mona et puis na moni pena ten donc pour mona ke kimia na nzambe kimia na nzambe likolo mafuta na nkolo soki na zangi vie oyo na vie mususu nga na kozwa te très bien pour nzambe po afongola motema ya mutu za nango je mokie très bien po ba ke a toucher motema ngai ba yebisa ba bato belé ba bandoko zwa ngai ba bloka bango nga na ba vérité de la part on a ba film na zo nga susté po ani po ba bloka ye ngai ba clair mona de la pe nani Kevin aba no zo nga na ba film na ye na yebi ki ba yebisa ma be po ba yebisa ngai a bloka nga na ba clair so zo nga na ba no na nga susté si ozo mona ke mutu oyo otala bo naza na besoin mutu azana musana nga me mutu boya lingi te kitoko te yo ko boya bazwa mutu na sur base de quoi est-ce que yo mo comme de jouer tous les 42 rôles ou bien tous les 50 rôles mais tous les 50 épisodes ba rôle a battu nous on est comme de jouer non tikela moninga za na rôle na za na makambo na ko jouer azana logo na ko sala kuna nga na lobaka ngona se vantaka te so ko fina so les arrandés ensemble donc voilà pour te dire que non nzambe soki au mona nga na trouver en normal nzambe ta mususu pour épargner na logo moko boye yo moninga ke non ko tourner jona ya zala ki te chance au komisi nzambe très bien et ni ko lobaka te que non il faut que na tourner ka esika wana pour mona nga na tourner te très bien na tourner nga na ba groupe ba mususu ba benga nga na kenda na joua ka très bien mais maman cette bagarre la vie que tu vivais hier selon yo
tu étais heureuse dans ce que tu faisais. Lélo, même ton travail est salandé tu boité à travers par rapport il y a des témoignages au sauva ba vie à Bananzambe et Belé. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir dénoncé le mal? Jamais. Je regrette que l'eau mon côté. Non, tu as un agent de prière, tu as fait ça quand lobby vendredi. Donc, on a regretté ça et l'autre côté. Tu as monté ça la jeune à Itse, mais tu as la santé d'Enza, à 7 ans plus. Mais tu as la santé d'Enza, ça va bien. Pour nous, on a sabatou que non, Nzambe sera bien ça la 4 nayo, ça la bamakam sous 4 nayo, ata diabouloyer nayo, on a pour nous kwambouer et si manangote. Donc, on a le barangon que Moutou a moniqué à Beba na simanangai, Kolo Alimbisangai. Moutou a moniqué à travers Ngai, ata Ngaba de théâtre était n'importe qui, même le fan. Bah fanatique, monsieur Babé Pena Sima 7e pour le colonini, à la 7e bagarre, Nasuki, tout ça, voilà. Et téléméli, tout ça. Et l'obéli, mais de nature, avec des gestes. Donc, aux hommes, donc, il y a un Nzambe, en tout cas, à Limbisa. Batouana, Balimbisa, 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 Nana Tika, on va continuer. Et ça, on a tant, on peut Tika. Chacun, voilà, et là, on m'a dit éternellement. Très bien. Voilà, Maman 7e, tu as commis vraiment dans Souka, tu as depuis Tongo, tu as beaucoup travaillé. Mais cette question, Isa, pour la jeunesse congolaise, j'ai l'habitude, la jeunesse congolaise en général et les Quinoises en particulier, vous avez la fière na Nîmes et pas 7e bagarre, dans mon salon sur sali na théâtre. Oh, l'Européen a fandi boye balobi que grâce à 7e bagarre, qui éducatrice de masse ou bien Oaza éducatrice de masse non na lobby o doza qui naponi Oaza na lobby o doza qui lobby na o doza lelo. Qu'est-ce que Congo est cause à la fière na yo na nini? Congo est cause à la fière na nga pona bazala trop fier pour na yambi yesu. Alléluia. Amen. Pour na yambi yesu. Bazala trop fier pour yangonde za motuya. Pour ceux qui na yamba ki yesu teta mususu leo na zana sama belé. Bref année bato sala opération munene makasi. Bientôt là une année. Donc oui, vous savez que nous on a sala makamunyo sto au moins ça singela sala. Donc pour vous dire que na bazala trop fier na ngai. Ngai pe na ko nazape fier na bino bato pe bo soutenir na ngai. Na ba obo na ba prière, surtout na ba prière. Ngana kindara ni mingi kuna. Donc vraiment en tout cas bozana bino fier na ngai donc na recevoir binoté. So bo moni place o eza mabe a c'était bagara na linga ko mais ta eloko bo côté na mona mabe pa na c'est simple pour na ko bongisa. Ouais, c'est très simple. Mais bo linga raté que na za hypocrite. Que na za eloko mo bo na bombe ngo na moté mais ça la nga passe na ko kati. Na ko linga toujours na dégager ngo na bimisa pour na za la kiti. Mais eloko na moni que te ko sala incendie ko bebisa et jamais na ko bimisa. Mais so na bi que eloko o eza ya ngai moko et voilà. En tout cas na ko sala ngo. Mais so na bi que eloko na sala ki na songolo na pakala. Jamais na ko kota songolo pakala. Pour éviter des problèmes. Parce que mitema ya batu to éviter oui. Yo komona que no olobi malamu ah ba sepel nanga mais obi mitema boni obebisi. Très bien. Obi batu boni o tia danger. Donc voilà. Le plus grand regret de Maman 7e bagarre ezakani poto kabwana yulanga. Ah, pona sala musala o. Pour sala théâtre. Donc na commence na vandi bongabi. Nzambe mama na nga pekisaka nga musala oyo. Musala oyo nazola ngompese musala oyo ba torturer nga na musala oyo nazui torture mo na zona vina nga ite tala obi torture mo bala o beta oyo c'est différent na torture oyo zo moralement oh non so na ki na cœur moko faible mais tam na kota na sama belé très bien mais tellement que na cœur moko makas ozo mona mage mutu asali 7 ans travailler kate mais elle vit elle mange ce qu'on a lié ka ndenge nini mobali moko ayaki pa balangai ba diaboliser ba bebisi cerveau na ye ngabi yo kikuta na batango oke solo na batango wat lelo ekomi o te limbisa ngai na comprendre que ezaki vina le passé na ngabi te kende ko vivre na batu wana zala na bango ko ngai nde mutu oya ko linga le passé na nganga moko na betelo histoire annoncée ba vidéo na nganga moko na lakisi yango je préfère mieux de rester seul avec mon Dieu et mes enfants l'accès pe na ba vidéo hein
Oui, na qui c'est na ba vidéo. Ba vidéo yo mo bana ko sala. Ba vidéo ya comment dirais-je? Ba vidéo ba témoignage oui. Na ebi c'est beta so ki compliqué ngabi beta ka église liloba. Autant à témoignage 7e baga. Oyoka makambo moi na lobaki. Sur autant lobaki on a kanda on a abeta na été. Sur après 5 mois 6 mois ayoko beta yango. Après tu reviens pour me dire que non chérie non. Makam oyo salinga na ebité. Makam ngape na tel ko sala oyo ebité. Alors tout tourner page. Très bien, voilà. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso. Mesdames et messieurs, nous avons reçu maman 7e bagarre. Elle est parmi les actrices congolaises. Elle est parmi Nakoloba, ba modèle ya lelo parce que bazui occasion makasi ya koloba na mongongo ya likolo o batu ebele ba koka koloba ngo bongote. Donnons la chance à tout le monde. Oyo azoko sala mosala na ndenge et longobani. J'aime ceux qui s'approchent dans Nzambé avec un cœur pur, na honnêteté. J'aime bien aussi Batou Balobaki Babasal et la sec et dit la Bible. Donc c'est-à-dire Makamouya lobby et l'équi auto vivre l'élo et comme vie ainsi qu'à continuer vie nabiso. Maman 7e bagarre Azali Awa, vous êtes producteur, productrice en tout cas, elle est mieux placée aussi pour vous faire le travail, pour vous produire au bino pour vous avez besoin, ça sera quelque chose de bien. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission. Oh, mais maman 7e, nous en a 2, 3, 4 personnes et puis nous en a besoin, il y a un message important pour nous étaler bande konabino, il y a des comédiens pour tout ce qui se passe na milieu nabino na 1 minute ce que koki ko résumer en gros pour tout le comment to kabwana. Oui, nangal ba mingi merci beaucoup pour na maloba oyo. Nangal loba na biso bato tozokola déjà ba ancien ou ba ancienne ya théâtre. Donc on a peine ça parmi parce que 24 ans c'est déjà beaucoup. Beaucoup oui. Donc 24 ans c'est beaucoup. Oui. Donc biso bato na muto bandi na 10 ans. Comme Talikolo on a déjà ancien ou ancienne. Donc to simba musala na biso to longo la distraction, to longo la haine qui motema mabe zo futa biso te. Ozo mona mutu mususu na journée a tourné 10 tournages. 10 tournages. Mais e futo et logoté. Très bien. Donc pour te dire que donc qui motema mabe so souvent na mina 4 na yo. Donc ils ont créé ba problème. Donc zala à l'aise to se soutenir. Au moni eloko oyo ke non a ba kotia moninga tika moninga travailler. Au moni ke loko ba kotia na bangonga ite ke non ozana 4 ou 5 tournabilité ngai lelo na retourner na onte pour na retourner lobi kuna lokela nga jour mosusu. C'est ça. Donc to comment dirais to sungana quoi to longola kaka ki mabe na biso pour na mona mouvement ekoli makasi tozo kola ki motema mabe na biso pe zo kola côté wana za mabe po tozo bota bana déjà soki bana na biso ba otala déjà que non ndenge mwana nga wana Kevin Kadilu na pese ba mbote belé mwana nga bane ko tala théâtre nga lelo mwana nga tala sous théâtre te alors ba nga na mukuse maman ce sont des distractions bolinganité voilà donc tala mwana zo ba que non bolinganité alors na kotala on pour na intérêt ni donc déjà et ça langa déjà bien été alors en tant que votre sœur votre amie et là on a aussi na biso vraiment tous à la ini on a des photos mais les masanga sika moko photo to sangana sika moko te donc ini on a to senga ni que non s'il y a un problème pour na 7e bagarre yo mamo telemi s'il y a pas un problème au moni que lo mo bo senga bo te faut ko benga kingani au telemi au sali pour na moninga te moninga o ata zate na absence na ayo kata sango ke te asala que intervention na eloko mobo c'est ça l'amour au toujours linga to sala nango yango to nazo senga vraiment na biso ba ancien na ba ancienne to sala nango et pas bandeko oyo bazo ya sima pour ba comprendre que non abazong si bolingo na bango vraiment en tout cas to sanga karaté na l'événement na biso il y a papa na biso Jean-Paul Mayata le 20 dans le 21 les 20 dans le 21 biso batu masumo etonda biso ebele to kende to zo délivrance to zo lobiko ya solo ponza mbasala yo mutu motema mabe tonda makasi jour wana kozanga te zala oyoka le pamole ko uti pa mosala nzambe poza la guerre. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Arrêtons de faire le mal, arrêtons aussi de juger les gens pour que yopé ose à la juger. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire que la dire bah yo ki goût de so landi vena bien de c'est-à-dire yo ka goût quoi donc yo ka goût
Nandinga Bonzambe Tojali. Famille Libota, je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Ce qui Jésus-Christ a été au coup de la main. Il faut que ça me mène l'absurde. C'est Maloba, on a un justement. Ok. La Pessimbote, la famille Libota, Talara, votre mémé. Votre mémé, 7e bagarre, elle est là, il y a des gars. Donc, Nazawana, donc, je suis là pour vous. La Pessimbote, beaucoup la patronne à Belgique Candy. Bambote Bele Bissiko Zali, famille Libota Mobimba, artiste comédien surtout. Oyo, Baza et le Mona Bisso, donc, Nzambe Azana Bisso. Namoni, camarade Nanga Motema ya Bolingo, Maria Yvette Kolama, je t'aime vraiment beaucoup, Bambote Bele. Nabosanité Boss Nangai, honorable Kasiteri Kokenda Faustin, Mokolo Congo Ini, na Peso Bambote Bele, Yaouli Mosheni Code Mondial, papa, na Peso Bambote Bele Bissiko Zali. Nabosanité honorable André Congolo. Mon yaya, je t'aime vraiment beaucoup, Bambote. Merci Nayope vraiment en tout cas. Voilà. Lobby Goleka Lelo. Merci. Lobby Goleka Lelo.